Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, ça, la biso, il faut que na makomi, oh, bazo, banabiso. Attends, vous tapez sur prophétie, il faut que vous allez le chrétien de Béret. Il faut toujours vérifier l'écriture. Donc, il y a des responsabilités. Vrai, il y a aussi le faux. Ce qui va se faire, il y a vrai bazali, c'est qu'il y a ma bébé bazali. Tous les gens qui y a Satana. Même ceux qui n'ont pas sala qui mokili, mais ma bé est amis na mokili. Et puis nous avons d'autres d'abisso à l'objet que tozali le kolaba agneau parmi les loups. Donc mingi ba infiltrer bana nzambe, mingi ba infiltrer corps du Christ, mais ngai na ko kende mingi na makomi. Bible zota isabiso l'ICCR balobaka, il y a l'ivraie et le blé. Voilà. Dans ce total, au moment où l'ivraie, les alines étaient moko, o e kolaka, et si kamoko, la matite ya malam o to bengi blé. Moto abengami ya solo et pas l'anzambe. Ako bunganzela te. Non, kasi on habite ya nzambe bazali ya satana pe bazali. Po Bible bi na biso que ba o ya bengi abongisi bango. Nzambe tanga bengi abongisi yo. Et puis soko kutani na Yesu a solo, na Yesu a biso, o aza mokonzi, mokeli na nyonso. Okoyi kozonga lolengo ya kite. Voilà, parce que Yesu aza mutute. Yesu aza nzambe. Ce qui est pas naé, il a changé biso, a façonné biso, a opé biso forme. Donc yo za musai na nzambo zo salela ye. Ndenge ni oko bunga lisunzela. Donc moi je pense que le Seigneur parle. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Bible zo bango na livre à Hébreux 13. Hébreux chapitre 13 verset 8 que notre Dieu est le même. Donc, Azo continue toujours koloba, ko prévenir baoyaï. Mais est-ce que tozo yoka? Le problème c'est que pour na Congo, batu bazo yoka ti. Ba dirigeant na biso place ya basai na Nzambe. Oleza liboso pombo ka auto confier kango na Nzambe quand même. Place ta bino basai Nzambe ezongi sima. Pour na justement mabe otanga kobi que tellement mabe koti que na ba politicien na batu ba opérateur économique bazo considérer sous bassin d'Anzambe mais vraiment à leur juste valeur. et même la cabine vraiment makambu ya malamu chaîne na bino oyo elobela kabino makambu oyo ezali vraiment vrai lelo na kati ya chaîne na biso vraiment tokobeta vraiment mingi makambu etali Bible tobeta vraiment mingi makambu etali Bible na kati ya émission na biso Parlons Bible. Sur scène na plateau na nga nazanga mon côté naza accompagné na Maman Anne la sentinelle de Paris vraiment na ye tobeta masolo oyo etali prophétie na ba réalité nango parce que lelo prophétie ekomi poison na vie ya bana nzambe belé bakomi kobanga kokende biso toyebi ke prophétie ezali nani ainsi dit l'Éternel toyebi ke prophétie lelo ekoma soki prophétie ekomi kobandisa yo okomi obanga prophète apesinga mbote prophète akoya kolobelanga prophétie ya mabe pamba prophète prophétie kalaki so bamoto ke église ozolinga baprophétise mpona basakola mpona yo parce que lisakoli esalaka mwa bien dommage lelo lisakoli ekomi poison na vie ya bana na nzambe na yango na plateau na ngai nazanga moti kande na annonsaki naza na Maman Anne la sentinelle de Paris ne vraiment tokoyoka vraiment tokoluka toyeba soki prophétie eza nini et pourquoi prophétie pourquoi lelo prophétie ekomi kopanza bafamille. Bonjour Maman Anne la sentinelle de l'Éternel. Bonjour, ça va? Oui, vous êtes bien, vous êtes en forme. Oui, ça va, naza en forme, naza na mboka nanga.
aux Ambokano, sois la bienvenue. Merci. Oui. Merci maman Anne na kanisa Olandi vraiment thème na biso lelo ezali la prophétie et ses réalités. Premièrement prophétie ezana nini? Bon. Prophétie ezali parole inspirée à Nzambe. Ezali na oloba lingala mais bo limbisa déjà au lingala nanga na oza bilingue eza parole inspirée par Nzambe et puis ezali pona ko encourager bana Nzambe pona ko pesa biso connaissance, hein? Et puis c'est un peu ça. Donc ezali parole inspirée par Dieu pour nous encourager et pour nous exhorter. Très bien, maman Anne la Sentinelle. Maman Anne la Sentinelle, lelo, pasteur et bien parce que tu es bien, dans la Bible, tu as 5 ministères. Tu as 5 ministères, tu as évangéliste, tu as pasteur, tu as docteur, tu as prophète. Tozana ba mutu se kimi na se ko ya uta ta Bible katanga obana kotanga ndeto ko yebana ko se retrouver par rapport à ba ministère wana. Mais lelo comment mutu azali pasteur azopesa lisakoli, mutu aza docteur azopesa lisakoli, mutu aza évangéliste azoprophétiser. Or à l'époque na Bible to yebaki ke mutu aza prophète otikala kaka nani na ye ya makambo etali prophétie. Oyo aza pasteur otika na makambo ne o etali pastorat. O aza docteur otika na makambo ne o ezali doctorat. Mais lelo tozo vivre en côté. Lelo apparemment c'est comme si des ordres koti et pas inabino basala nzambe mutu n'importe qui a commis copier sa prophétie. Eza vraiment ni maman Anne la Sentinelle. En fait eza mabete que mutunyo surtout a le kanako prophétiser. Même ceux qui dont la prophétie et ça faire partie dans le ministère Oyanzabe, 5 ministères, hein? Mais mutunyo surtout a koki kozala inspiré par Dieu, parce que la prophétie c'est un don, les dons. Donc yo poko kozala inspiré par Dieu pour avertir l'église, pour édifier l'église dans la situation moko songolo oyekoya to opese les cas. Donc les âmes abété mutunyo surtout azali temple où nzamba ko utiliser selon son bon vouloir. Prophétie za mabete kakando utukolobana mais lelo apparemment c'est comme si prophétie ko mabe prophétie ya lelo et comme ko kabola ba famille prophétie ya lelo et comme lokola poison parce que zo affecté ba que belé ba opese prophétie azaki en bonne santé tant ka yambi prophétie na muta komi na kubanga muta komi kobela bela. Pourquoi à partir ya prophétie wana au moins que quelque part nzela ba prophétie na bino bozo bokomi ko bungisa ba nzambe nzela. Mais maman, Bible ezali la parole de Dieu et elle est complète. Et tout cela a été prévu. Parce que so totangi na livre à Thessaloniciens, nzamba azobana biso ke to prendre to considérer ba message nyonso te. Plus précisément dans otanga ngo Bible le Bible. Alors, ils en ont 1 Thessaloniciens, chapitre 14, donc il y a verset 20. Bible le Binabiso. Non, je vais vous dire exactement. On a le Congo. Il faut preuve à l'appui. Parce que, oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, il y a 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21, dans la Kotangango, Bible le Binabiso, qu'il faut tout sonder. Tout considérer à gagner sauter. 1 Thessaloniciens, là je ne suis pas dans Thessaloniciens. Ouais. Bon, c'est là parce qu'il y a une connexion T. Donc, alors, Bible ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, ça, la biso, il faut que tu aies luka na makomi, oh, bazo bana biso.
ata moto apesi yo prophétie il faut bozala lokola chrétien de béret po bazali toujours vérifier ba écriture donc wana eza responsabilité na yo mwana nzambe kozwa nyonso te oyo nyonso bakoloba na yo soki ozomona ke eza malamu ozwi mais soki eza malamu te okoki koconsidérer yango te et puis prophétie ezali mpona koédifier mpona kobangisa te et puis ezali parole ezali liloba na nzambe eyaka mpona koapporter kimia eyaka mpona koapporter trouble te soki prophétie komo omema trouble na moto c'est que moto apesi yango azangaki sagesse moto apesaki yango azangi sagesse malheureusement lelo na baéglise na biso mpe na baprophète na biso bazopesa baprophétie bazangi sagesse c'est ça ayebi so nazomona mariage moko kala te eza motu mosusu boye exemple nani maman Annie la sentinelle aza déjà mariée toi aza déjà engagé loko omoni aza na ano na mosapi te mbamo bambie prophétie na omona okala te mobali mo azoya kobala esamaka mingi manque de sagesse alors par là sikoyo bato mutu chrétien moyen akroire su na prophétie eza te ozomona te quelque part do mutu tout akomika mosala aza deya mosala nzambe aluka akoma asa to akoma prophète po banopesa prophétie po ebike na nzela lisakoli akozwa quelque chose na nzela lisakoli akozwa baopportunité ebele ozomona te ke bino moko basala nzambe nde vraiment bozobebisa eloko nzambe apesa bino likabo wana prophétie yango nalobi mama sagesse basengaka yango ezala na moto azozwa prophétie ezala na moto azoloba mpe prophétie d'accord toza na mokili bato bazali est-ce que bato bazali s'il y a le vrai il y a aussi le faux n'est-ce pas mais biso totalaka plus oyo eza malamu parce que oyo nyonso tu ya nzambe ezalaka ekokisamaka parce que babi que on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses prophéties omoni donc tokoki koboya te lelo tolobaki prophétie ya nzambe ezobebisa oyo ya nzambe ekoki kobebisa te mais oyo ya satana nde ebebisaka donc yo mwana nzambe soki ozwi prophétie il faut zela mpe omona kokokisama na yango voilà soki ekokisami te seke ezalaki prophétie te voilà maman Anne la sentinelle mais lelo vraiment tokomi kobaye basala ya nzambe lelo debout ekoti pa bana ya nzambe ebele pourquoi bino basala nzambe lelo boza kose méconduire lelo basala ya nzambe bokomi na bino kokolaborer na bamusicien mokili bovanda esika moko bozolia bozomela mwa vigno mpe pembeni ebele bokomi obatimaka na nsima 20 ngamela masanga te bino bomela masanga nga azomela 20 or azobosaki 20 mpe eza na alcool na nsima 20 nomona azosala buzoba na nsima 20 wana ota na telefone boye ne mama ani aza boye na telefone tozomona baprédication mais ye mpa na ye omona bafilme pornographique bafoto pornographique nyonso wana mama ani okoki koloba nini par rapport na yango nayebi te nauti oloba esika là où il y a le vrai il y a aussi le faux soki basali na nzambe ya vrai bazali c'est qu'il y a mabe pe bazali toza na mokili oyo eza mokili ya satana même soki nzambe moto asalaki mokili mais mabe eza mingi na mokili et puis nzambe azotinda biso alobi ke tozali lokola ba agneau parmi les loups donc mingi ba infiltré bana na nzambe mingi ba infiltré corps du Christ mais ngai na ko kende mingi na makomi Bible ezotalisa biso l'ICCR balobaka il y a l'ivraie et le blé voilà dans ce total omona ke l'ivraie ezali nzete moko oyo ekolaka esika moko na matiti ya malamu oyo tobengi blé ekozala mpe mosusu mais tokolobela blé po Bible ezopesa biso blé mais ivraie ekotaka enraciné en fait c'est-à-dire ezwaka racine nango très profond ekotaka vraiment donc ekendaka na se et s'enfonçaka koleka blé mais blé etikalaka un peu superficiel donc nzambe soki apesaki biso lisese wana mpo ayebi ke esika bana na ye bazali oyo baza bablé bakozala toujours na mwa fragilité moko
mais ivraie oyo eza matiti ya mabe ekotaka vraiment na se. Donc soki faut kopikola yango ekosenga nini blé pe esepikolama. Donc nzambe atikaka blé na ivraie ekole esika moko. Yango moni Bible bina biso ke bakotika yango tango na temps de la moisson nde bakolongola blé bakoyeba kosala la différence entre blé na ivraie. Na lobani lelo na ba église bato mingi ya mabe bakoti pe bazwi ba place très élevée et puis ba s'enraciner bakoti na ba poste otokomona ba pasteur ba dirigeant de l'église. Voilà. C'est ça. Au moins vraiment que na l'église ya Nzambe bato baza ko se méconduire, bato baza ko tamba science occulte, bato baza vraiment ko banga Nzambe te. Non, eza mokili. Toza na mokili. Ba oya Nzambe bazali, mais baza moké. Yesu alobaki yango. Mingi bakoloba Seigneur Seigneur mais nayebi bango te. Donc mutu nyonso to azobelela Nzambe aza blété. Mingi baza ba ivraie mais baza enraciné. Ivraie. Pour ce na CP na réponse parce que dernièrement na Outkolanda quartier moko azaka pe moninga edingo babundaka tangu ayoke edingo akufia lobini nke ba pasteur nyonso obozaki bakisi pe edingo azasuke ya koza bilo na bino voire même ye moko edingo tangu ayeba déjà que liwana ekomi pembeni alansaki message moko abi ba pasteur nyonso bazoka biloko pa na ngai boya bokeni kotika ngona nani na kimbangisi parce que ndeza boye ngana lingi nanga suki mamani pasteur abongo mosala Nzambe ati kozwa biloko epai ya moto aza nganga moto aza magicien. Est-ce que pasteur wana aza appelé élu de Dieu tope ezakara manque ya sagesse ndenge olobaki aza suna confiance ya Nzambe na ete yango abi nakende na nzela mokuse moto abengami ya solo epa na Nzambe akobunga nzela te mais lelo ba pasteur ebe obunga nzela non kasi on habite ya Nzambe bazali ya satana pe bazali po Bible bina biso que bao ya bengi abongisi bango Nzambe tanga bengi abongisi yo et puis soko kutani na Yesu a solo na Yesu a biso oaza mokonzi mokeli na nyonso okoyi kozonga lolengo ya kite. Voilà, parce que Yesu aza mutu te, Yesu aza Nzambe. Soko ye pa na ye a changera biso, a façonner biso, a opesa biso forme. Donc yo za mosali na Nzambe ozo salela ye, ndenge ni oko bunga lisunzela. Oko kweya moko telema. Eza lisumu poto aba sumu ke ko sa lisumu, mais ko bunga au point auquel na ba science okili to ke nous obakisi, au perdre confiance na Nzambe na yo. OK, omi bois qui vraiment non. Moi les a deux mondes différents. Au moni toza na Judas tambolaki na Yesu, mais azaki ya Nzambe te. Voilà. Judas tambolaki na Yesu, aliaki na Yesu, mais Nzambe ayebaki kati na ye. Abengaki l'enfant de la perdition. Donc basali na Nzambe baza pe basali ya Satana bazali. Ya Satana bazali ya Nzambe. Oui, tozo oui, ngana za vraiment ya Nzambe pona za vraiment na kobanga naza parfaite te po nazali mwana na Nzambe mabe ezali tozo tambo Bible bi que tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Donc tu dis que tango to ana musuni oyo mabe ko zanga te mais nakoyi ko bungisa nzela ya Nzambe te nakenda ba science occulte tout ça non. Et pour na ba yembi mususu pe lelo o bazali ko kangama na ba misa mokili kalo wande kuna biso to malo prophète émission moko ba otko ya mbaye dernièrement awa
asali a interprété nzembo Kofi et puis a commis Kofi a dit ah pour n'a vraiment Kofi a dit koyemba le quoi nzembo na oyo et puis on sentir que frère Thomas le Kofi a vraiment temps il y a koyoka musique ya Kofi n'ébiter so ko za na moi liloba par rapport il y a ba propos to réaction de ko na biso Thomas le Kofi. Mais en tout cas ngamoko de nazabwe na koyo koloba te ke na yo karate toza na mokili toza la hypocrite na yo ka ko na yo ka ba Kofi oui na yo ka ezate ke na tie oui ezo beta oui to ke na bisika oyo ka pe à force d'écouter coach opé tozo mona maman Anne pe la sentinelle pas se oui na moni pe ke ah nzembo eza bien na bana na bana oui non toza na mokili mais toza ya mokilité nanu tolongwete donc on nous peut sala mais concerné pe biso ye moko mettre na biso Jésus a kotambo na bato o babenga ki bato ya mauvaise vie mais bakoma ki ba sali minene o batikeli biso lelo nzela atike biso mais babanda ki bongota babi il s'asseyait avec les buveurs de vin tout ça donc quelque part comme la vin ça on m'a dit au non et puis ça mite bible et puis comme la vin donc on y a ce temps mis alcool et puis ça mite non sauf que to mélango avec moi non l'ivresse des amabé ce mutalango comme finga comme ça mo pas bien te wande mabe ouais pour les autres difficultés quelque part pe na yoka baloba Saint-Esprit na alcool et yoka na te bala non eza bongoté bible lobi bongoté bible lobi que ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche mais vous allez remplir de l'esprit voilà donc enivrer l'ivresse et l'ivresse c'est ngo banini au perdre bon sens au meli au point que au so ba suma kamozo salate au moni so tayi na bible ba lobela biso Noé amelaki masangati alangwe bana bakomi koya komona bolumbu naye donc ivresse c'est même mutu talaka so muta koti fête au mona mutu aye fête alati kitoko aza sérieux mais so ka meli le bon sens parce que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de sagesse. Et l'alcool ramène comment dire, fait perdre le sens. C'est le contraire, au moni. Donc c'est raison ça la montée. Voilà, parce que tout est permis, tout n'est pas utile. Voilà. La sentinelle, maman Anne la sentinelle. La moi que déjà malé bien. Na suka ya émission. D'accord maman. Le lobo toujours mon pasteur na biso Denis Lesi. Ye penza koma ko la bino binisa bino vraiment kwa sabasala nzambe. Habillé avant d'aller na sakota à boîte de nuit, ye amelaka na ye, sepe sengi alangwa ka azana ba binisa mokili. Asala o nyonso ba payen ba salaka. Abi au contraire bino boza ba hypocrite. Par là, pour que le banini pour na ba propos ya pasteur na biso Denis Lesi. Bon, en tant que moi en Nzambe, le cœur de l'homme est tortueux. Mutu akozala asa musai na Nzambe mena kati na ye makamusu pezo salem oto yebite. Yango ko pousser mutu abanda ko sangisa makambu mususu na musa na Nzambe. Parce que Oya salaka lelo naïbi papa Denis Lesi Oya salaka lelo parfois ça n'a plus rien à voir avec Moussa Nzambe. Donc je veux dire que moi je fais la différence entre l'homme de Dieu qu'il est et le monsieur Denis Lesi qu'il est. Oya ba relation naé, aza makabu naé, ana ba pétage naé. Donc tant que moi ça m'édifie pas, ça me concerne pas. Donc je me réserve par respect et par sagesse. Parce que nous avons une mission. Et mission la biso, ils ont kabolaté, ils diviser. Parce que la Bible dit que ceux qui se diviser entre biso, c'est que nous avons un zambété. Très bien. Voilà. Donc, user de sagesse. Joker. Na début émission na biso loba ki ke mututu akoki ko prophétiser.
mais lelo mboka na biso Congo eza na bitumba na este kuna tozomona koma bamama na biso bazokufa bana na biso bazokufa bandeko na biso ya basi bazozala viole sikoyo nzambe wana oyo lobike akoki kolobela pe mutu nyonso pourquoi jusque là tozokoka trouver solution te pe jusque là avant makambo eza lelo na est avec pourquoi ba prophète na biso amonaki yango te et pourquoi nzambe wana oakoki kolobela mutu nyonso alobaki te ke aprévenir nde yaki na bakala na baisrael nde ezalaki nzambe balaki kokebisa bango ke babobika ezolika eya pourquoi biso ana Congo nzambe alobaka te mpona est Bible zotalisa biso que arrive-t-il quelque chose dans la ville sans que l'Éternel l'ait averti à ses serviteurs. Maman assure vraiment que ma prophétie le bas maté que basai nanzami ba monate aux assure nanjimite que nzamba loba na basai na ye notamment na total hein papa Denis Lesi pe a uta kolobango donc on moni que mutu tango azane loko la nzamba se répand alongolaka don na été yango wana tango tolobela makamba basai na nzefoto ça attention pour mutu boromona e bo Jean Baptiste azaki ko vivre na désert ko lien na ba gorodo balobaka non mais azali koloba makamba minene mais la tango pe ba tout temps mususu bazako mona eloko mutu moko mais nzoka azaki donc pour na kopesa ka exemple ya papa na biso totangaki Denis Lesi alobaki a prévenaki même le chef de l'État que makambo belé OK il faut attirer à ça l'attention. Donc moi je pense que le Seigneur parle, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Bible on a livre à Hébreux 13 Hébreux chapitre 13 verset 8 que notre Dieu est le même. Donc azo continue toujours koloba ko prévenir baoyayi mais est-ce que tozo yoka? Le problème c'est que pour na Congo batu bazo yoka te. Ba dirigeant na biso place ya basai na Nzambe oleza liboso po mboka oto confia kango na Nzambe quand même. Place ta bino basai Nzambe ezongi sima. Pour na justement mabe otanga kobiki tellement mabe koti que na ba politicien na batu ba opérateur économique bazo considérer sous bassin Nzambe vraiment à leur juste valeur. Alors na profiter pour na ko sala appel pour na lobake bozongi sa bassin Nzambe na place na bango parce que Nzambe bazo loba toujours à travers bango. C'est le moment parce que le loba comment oboya bango ati bango balobaka kasi à cause pe ya mabe mais botala wana te. Et si comme mabe ezali malamu ezali, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'il faut que ça confiance na basali ya Nzambe ya solo. Ko yoka bango, ko benga bango pour prévenir makambo ezo salama. À l'est du Congo, Dieu a besoin que le Congo soit sauvé. Voilà, banguna bazali ya Nzambe te. Et puis bakolonga te un peuple choisi de Dieu, béni de Dieu. Parce que le Congo est béni hein. Bakitao tozana ngo makambo tozana ngo eza ba signe que Nzamba za na biso. Mais koyoka. Faut koyoka basai na Nzambe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bozongisa ndenge mama Gerda lobaka, bozongisa Yesu na mitema. Bozongisa Yesu na mitema, bozongisa basai na Nzambe na place na bango. Bopesa bango vraiment valeur. Totika kofinga basai na Nzambe. To honorer ba papa na biso, même ceux qui entre biso, to constatera des fois que bon, mais toza na grâce moko exceptionnelle Congo basai na Nzambe. Mission évangélique ezo salama. Tozwa batumine lokwa ba dina bala. Mboka weza mboka ya dina bala. Tozo mona grâce wana te. Batumine ne bongo ba memi liloba o ba salima kama minene.
mais lelo to komi ko bossa to komo mona neti Congo eza mboka ya ba escroc mboka ya ba non to bossa nanu ba sali oya Satana to bossa na bango mon histoire ya Judas Sila Sila mais ba apôtre ba Pierre ba Paul ba continuer à lelo donc total la bateau bazo bomate mais total ba o bazo ya pona ko prévenir pona ko kolisa pona ko to changer pour le banzambe yaki pona ko salake bala na nzambe biso ba nation élue de Dieu choisie de Dieu bénie de Dieu tous parfaire donc tous to yo kabasa na nzambe vraiment très bien maman lingala patience oui maman Anne moi conseil et pas ya bana nzambe ou ba koma ki dérouté ou ba ki décourager na nzela ya ba prophétie lelo ba koma kilo lourde pour que l'église alinga soute no ke nanga te ba ya ba manga ba prophétie na bangwana ya ta bazali bazotala bazolanda biso partout dans le monde na faut que mitunaka toujours soki bozozwa ba prophétie pour nzambe azoloba na ye nzambe azo continuer koloba mais ce que j'ai prophétie au monique prophétie wana eye pona ko bebisa o motema kolongolo kimia luka ozonga toujours na ba écriture luka ozwa ata conseil na basali ya nzambe na ba pasteur faut pas ko luka raso oyoki likambo dramatizango o lati yango na nzoto o se décourager o kimi nzela ya nzambe non. Et puis na sepende obaki ke basali ya nzambe ya fo baza ya malamu pe bazali et puis obi opesaki exemple ya ivre na blé oui donc na basala nzambe pe baza bongo donc faut ko lobela pe bala nzambe ke ba be sika nyonso ya fo ezali ya malamu pe ezali ba prophète ya malamu bazali sozo ko le sika moko parce que moto mosusu asa bungi nzela mais nzambe azaka na besoin ya makambo ya zoloba wana pona yokola soki nzambe azotika basali wana ti lelo po nzambe akoboma bango mais soki nzambe azotika bango po bana mingi balobaka mais soki baza ya nzambe te pourquoi nzambe azofrappe bango non nzambe azotika bango pona yo oyoka kaka mateya oyo bayepesaka wana pokola po soki lelo nzambe bomi basali nyonso to bazokamba ba église ya minene oye ba ame boni oza perdu bana misusu ya nzambe baza na betonga misusu papa asabunga na nzela kala mais bana wana nzambe azomona bango ana posa na bango bakobunga nzela te donc yo kobunga nzela te zala wana va vérifier les écritures soit comme le chrétien de Béret et puis quand Dieu voudra peut-être t'emmener ailleurs nzambe justement au moins no azandoki au mobile no azandoki par après tant ya ko sanya ko se débarrasser na bato wana tant ko ya ko landela en réalité on trouvé que profession ezaki nango yango te yango moni ezali kambo attend ezali kambo ya ko sonder vraiment ba prophétie ko yeba est-ce que vous mettez un nzambe ezama kambo parce que lelo on azo boyande agitation ba na nzambe ba komi nango bana nzambe bakomi na agitation ya ko changer l'église même ya ko se décourager voire même mingi bavai na bandako ya maman mingi bazongeli ba vie à débauche pona nini po déçu par les hommes de Dieu alors qu'il ne faut pas position ya mwana nzambe ezaka position ya kovanda ya kotelema te mwana nzambe faut na position ya kovanda otali oyoki vérifier au bondeli quitte même aller se confier à une sœur ou un frère ou à un sage et puis nzambe ou à un souverain atikaba ani na pasti. Très bien maman voilà. Anne la sentinelle to komi vraiment na suka na zo tamingte parce que ozana banzela na yo maman Anne la sentinelle na olinga te to kabwana beaucoup plus na olinga vraiment au lancer message moko fort et pas ya bandeko na biso o bazali na est bandeko bazangi kimia bandeko tango nyonso makile ya liko tango nyonso bali koka lokito ya masasi au lancer message fort pona bango se pe esenga au prier pona bango non c'est pe la vraiment au bondela pona bango pour que kimia ekota na kati ya mboka na biso vraiment nzamba za lokumu merci vraiment bandeko nyonso déjà
ya RDC mboka na biso yo Nzambe alingi mingi nazo senga na biso nyonso tozala enraciné dans le Seigneur tozonga vraiment na makolo na Yesu tobanga te monguna zonguluma mais monguna akoyi kozwa victoire te plus particulièrement bandeko na Est on est avec vous tozo tchabino na mabondeli bobanga te Yesu azali akotika bino te biso pe tozo soutenir bino na mabondeli biso tozo zonga en ce moment naza na Kinshasa mais nazo zonga na Europe kalate toko sala ba programme de prière pour na bino vraiment na osenga na bino bozala toujours na attitude de prière c'est pas le moment de pleurer oh nous surtout ezo sala ma eza œuvre ya Satana ya kapona ko yiba et puis na suka ko sala nini ko boma ko diviser ko yiba ko diviser pe ko boma donc to yebi déjà tant bozo mona division tant bozo mona moyibi bozo yeba kezali nani monguna Satana mais biso to banga été parce que ata soka zo menacer mais nous marchons dans la victoire donc voilà tous a plus que vainqueurs parce que Jésus est avec nous donc bandeko nanga na Est nous ne combattons pas pour la victoire mais nous combattons dans la victoire tokolonga Yesu aza na biso toko mboka o président na biso Félix Tshisekedi a confié kango na Yesu donc tokolonga tobanga monguna te soyez fortifiés dans le Seigneur que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, maman Anne la Sentinelle, maman Anne la Sentinelle, numéro contact et puis moi bambote na batutu o ba soutenir ministère na 2 personnes ou 3 personnes pour soutenir ministère na yo. Amen. Alors je remercie déjà bandeko nanga na Kinshasa, na remercier modanga faiza pona bandeko nanga ba Sentinelle. Je reviens les sentinelles de gloire. Je pense à Papa Patrick Pinga, je pense à l'homme de Dieu, le pasteur David, je pense, mes salutations aussi, à ma partenaire Bateau Sungaranga, na Mabondeli, Bateau Inspirakanga, l'homme de Dieu, le pasteur Richard Kabambi. Je pense au pasteur oui, au pasteur Ézéchiel, à mon papa, oui, bon papa, le pasteur Ézéchiel. Je pense à un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré aussi dans la vie, qui est le pasteur Rim. Voilà. Donc je profite vraiment de cette émission pour répertorier tous ces hommes de Dieu qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, voilà, qui m'ont inspiré dans ma vie. Donc voilà, je pense à maman Priska, à maman Renate, à maman Mélanie, à maman Tété en Belgique. Je pense à toutes les mamans sentinelles, maman Annick, Mwanza, qui d'autres je ne veux pas faire des jalouses. Papa Mardoché, Mayala, qui d'autre c'est un peu ça, on va s'arrêter là. Merci maman Anne la Sentinelle, merci Nabala Nzambe tout au Bolanda qui vit sur le lot, je crois, pour comprendre prophétie Zalinini. Et puis maman Anne la Sentinelle a expliqué bino ba réalité union sur la prophétie. On a un petit résumé dans ça là, abina bino que esika basala Nzambe ya mabe bazali, ba ya vrai pe bazali. Exemple maman pesi biso ezali ya ivre nable. Et puis na suka na sepeli maman encourager ba Nzambe nyonso o ba lembaki, o ba qui découragé, il y a aucune église, on va dire qui découragé, à cobonde la peau na ba prophétie mabe, maman lobi boza découragé. Et puis na CP sous na maman Anne la Sentinelle à lobi azali de cœur na bande ko na biso ya est, abinde nga zozo nga poto a cause vraiment temps, il y a cobonde la peau na bino bande ko boza na est, boza désespéré. On a toujours confiance et pas ya Nzambe parce que mboka na biso Congo, président Félix a
batikaki yango na maboko ya Nzambe. Maman Anne la Sentinelle, merci beaucoup. Je crois ce qui est Swazongi te prochainement na koyamba lisusu na émission na biso. Merci na bino nyonso bolanda ki émission oyo. Merci beaucoup. Aye so na remercier tes émissions chrétiennes mona tanga bakoma batuete mais pona pesa merci pona nzela na ende esali ke na mona yo. Merci na maître Kichemembe. Merci beaucoup pour l'assistance na yo et merci na ndeko Dani Chimanga oya kisima caméra sans oublier Nadine Botalatala pour l'assistance na yo. Pona lelo to suki awa et to kutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso. Bye. Bye, merci.